Voilà, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya kolobaki nzamba boye tokwaye lisusu wapi na maso azosalela biso elongo na paster fezanisi ya la bouche autorisée de l'éternel depuis na filo mukwa ya motema ya Bivens Dome depuis Londres na mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Voilà, na bosanité, maman Nabiso, maman Mami Munga depuis la Suisse, maman Cécile Chika Motema papa, lui Mayala na Ottawa, ma petite sœur Sarah Yoka Motema papa, Cédric Ndolendo na Canada. Bonzambe na bonzambe, Lola Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boyeto Kwaye, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, manifestez-vous en partager la vidéo, partagez cette vidéo, tomate, vous allez bien makasi, partageant nos réseaux sociaux, tout, na TikTok, na Twitter, na Instagram, na page, na Facebook, na story, na statut, WhatsApp, Messenger et Viber, quand on a groupe, tinela ba amis, connaissances, na poste, ba ninga, bandeko, ba camarades et ba famille. Bazala connecté na chaîne la voix céleste nzela lola eska bonzambe ekitarana loyembo na maloba pe na misala lola ezofuta biso. Nous sommes bel et bien en direct, bino tout ba chrétien ba pour que bino ba obozola na biso vous partager vidéo vous peko participer na émission na biso na kobenga numéro oyo affiché wana obengi plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46. Et voilà, Binoba Oyo Bozola na biso de partout, Bolela, Nzambe ya Lola, Binoba. Soyez bien. Voilà, soyez bien. Binoba Oyo Bozola na biso de partout, beaucoup pour participer à l'émission na biso, beaucoup bien biso, et vous allez bien ma casse affaire, pasteur Charles Bosrabameko, l'homme de Mopanga B52, oh que boyebi très bien que Babundi Saraye toujours, oh que boyebi très bien que Mokili a toujours contre ye. Na makamwa minene nzamba lola azosalela ye na nyonso tu nzambe azosalela ye mokili ezala toujours contre ye ba oyo babengama te ne bazala toujours contre pasteur Charles Bosrabameko no na nyonso tu bozolanda na ba réseaux sociaux par-ci par-là partout na ba TikTok na ba page na ba Facebook na ba YouTube par-ci par-là en tout cas église corps du Christ bozala mitema na bino ya rokita nyonso yo edaki pasteur parce que nzambe abenga l'homme de Dieu l'homme de Mopanga oyo azwa appel authentique pour vous pas nzambe ya lola parce que nzambe atomboli ye lelo soki Charles Bameko Bostra aye banarate jamais baninga balobela ye lelo soki pasteur Charles Bostra Bameko nzamba lola tombola ye te jamais baninga balobela ye lelo soki ke pasteur Charles Bostra Bameko nzambe asalela ye te basigne elanda ye te ya bikama oke na ministère oke nzamba lola azo utiliser mosali na nzambe jamais boninga bolobela ye tout le monde lelo ba oyo babengama te ba oyo bazo comprendre makambo ya kibonzambe bien te batelemi mpona kobundisa mosala na nzambe vous allez comprendre que à chaque fois que soki l'homme de Dieu azoninga asala événement activité moko il y a toujours des combats oyo ki etelemaka il y a toujours des makambo ebimaka il y a toujours des makambo ebimaka concernant ye ministère na ye couple na ye nyonso wana na o nyonso tu ezobima vous devez savoir que ba o nyonso tu bazosala ba émission tongo midi pourquoi kolobela makambo wana bien aimé dans le Seigneur koloba bo kozongisa boye souci na bango ezali kaka ke ministère ya pasteur Charles Bosrabameko ekufa tinenza mazosalela bameko ba miracle ba bikamo partout où que Charles Bosrabameko azokende na ba Afrique du Sud na ba Lyon partout azotambola awa na Kinshasa bien aimé dans le Seigneur
nzamba lo azotambola naye tozomona basine partout azokende fule ezolanda ye mokili bazolanda ye ndenge babandaki kolanda Jésus. Bible ezoba ke Jésus trémissait des foules. Jésus bafoule babandaki kolanda ye. Bokende botanga très bien Bible. Partout où Jésus allait, partout où Jésus passait, il y avait toujours beaucoup de gens, il y avait toujours des foules. Ok, babandaki kolanda Jésus. Oh, ils ont la question que Jésus est beauté. Bible dit que Jésus était, il n'était pas beau, il était vilain en vrai sens et en mot. Celui qui est tenu donc, il était sans beauté, ni éclat. Et là, comment côté pas Jésus, oh, que quelqu'un qui combien la foule wana balandaï physiquement, ni beauté ni éclat, mais foule babanaï kolana Jésus. Jésus azotambola bofoule bazolanda ye ezolakisa ke Yesu azali na eloko moko kati na ye oyo ebandaki kobenda fulu wana eloko oke mokili baluka partout batika kozwa solution na yango te. Mais lorsque bayoki Jésus, lorsque bayoki ke cortège ya Jésus ezolekana oyo ekokani na cortège ya baprésident ya mokili oyo te oyo ekokani na bacortège ya Faci Beton te ya Emmanuel Macron te ya Donald Trump te bien-aimé cortège ya président ekolekana ozaki na malade ozaki na baproblème na yo oyoki ke cortège ya Faci Beton ezolekana oyoki ke cortège ya Mobutu ezolekana ndenge Mobutu cortège na ye bandaki kolekana. Tout le monde bazo yembela Mobutu bazo sepe Mobutu bazo bimana kwe batel ah Mobutu ye wana aleki Faci Beton ye wana aleki Donald Trump ye wana aleki mais bakotala basepe be babeteli ye mabobu mais bazongi na baproblème na bango. Cortège ya président moko ya mokili oyo te etikala komemela peuple to biblique population solution. Mais ce qui cortège ya Jésus eleki bien aimé dans le Seigneur. Na kati ya cortège ya Jésus, il y a la solution, il y a la guérison, il y a le miracle. Oyo toluka te na mokili. Tozwaka ngo na cortège ya Jésus bien-aimé. Cortège ya Jésus eza ndenge moko te, c'est pour cela Bartima comprenaki abandaki ko souffrir na ba maladie na ye. Bartima botami aveugle. Bartimée ba famille ba lemba ye donc amesanaki déjà na situation na ye alobi tikala ke na kotelema pemeni ya nzela na senga lisali ici mokili batolinga mokili batikinga. Bartimée awutaka na famille moko ya pauvreté. Bartimée babengi ye Bartimée elakisi ke fils de Timée. Donc Bartimée mwana oyo batika kotanga kombo na ye na Bible te. Donc babengi ye na référence moko ya tata na ye ke tata na ye Timée ayebanaki fils de Timée. C'est que tata na ye azalaki papa moko ya pamba te azalaki na baram moko boye. C'est pour cela babengaki Bartimée batika kobenga ye na kombo te babengi ye fils de Timée oyo elakisi ke Bartimée ba elakisi fils et Timée elakisi mwana ya Timée. Tellement bango se retrouver na famille moko ya bien papa na ayebanaki mais aye ko se retrouver na situation moko ok mokili ezongisaki ye à zéro. Papa na atamoli partout Bartimée atikali komona te. Mais lorsque Bartimée ayoki Jésus-Christ de Nazareth azoleka accompagné la foule cortège ya Jésus ezoleka na Bartimée le tikana si ma chance nanga na raté te nala na cortège ya Jésus nala na mwana mobali oyo na nzela na ende na ozwa solution na nzela na ende na komona na nzela na ende solution na luka na mokili na tika kozwa te na kozwa nde epa Jésus alobi cortège ya Jésus ezolekana cortège oyo ekokani na bacortège ya bafaci beton te ya baprésident te ya ba Emmanuel Macron te ya ba Donald Trump te cortège ya Jésus il y a la vie il y a la guérison il y a la solution. C'est pour cela foule babana kolana Jésus et lelo Jésus wana zo travailler na kati ya pasteur Charles Bosco Bameko et partout où esika nyonso azokende foule ezolanda ye mitema ya ba jaloux
jalousie etondi bakomi koluka mwana mobali oyo toko détruire ye ndenge baluki ye déjà spirituellement bazwi ye te batante ye butumu oyo bazwi ye te bakomi kotante ye physiquement bakomi kotante ke tobebisa réputation na ye bakomi kotante ke tobebisa ministère na ye toatake ye boye toloba boye tosala boye bamona ye ke mabe bamona ye ke aza saint te bazwala ye lisusu ndenge mokili ezwala yo wana te bozobosanta ata bobebisi réputation ata bofingi bameko ata botyoli bameko ata bolobeli ye mabe bofingi ye na basorte nyonso tu bokobebisa réputation na ye me bobebisi eloko eza kati na ye te. C'est ce qui est très important, bien-aimé. Mokili baloba na bango oyo bakoki koloba. Mais tant que Jésus-Christ a travaillé dans la Charles Bosca Bameko, non sobozo ça les apamba. Quand Jésus-Christ oyo bafudu babana kolanda ye, lelo azo vivre na kati ya Charles Bosca Bameko, bokolemba na bino bien-aimé. Fulu wana oyo banakola na Jésus. Jésus wana lelo azo vivre na kati ya bameko, azo tambola na pasteur Charles Bosca Bameko. Fulu bakola na toujours partout. Depuis na botama, depuis na bana chronique makambo ya kibonzamo depuis 2006. Kosala ba émission chrétienne koyama ba pasteur ba musicien. Non, je pèse très bien mes mots. Aucun pasteur, depuis na bana peut collaborer na baron que mon azo ça la séminaire boy, sans qu'il y a ça la publicité, sans qu'il y a ça la spot. Mais bandi me bazoya, il est le seul et unique. C'est le pasteur Charles Bosca Bameko. Tout le monde a un Kinshasa, n'engé ba pasteur, ceux qui bazo ça la séminaire, tabayeban, n'engé ba ça la promotion, n'engé ba ça la publicité, n'engé ba ça la spot, n'engé ba banderole et matara partout. N'engé ba panneau et matara partout. N'engé ba affiche, ba biblia, ba makana Kinshasa mobimba, na Congo mobimba. Pendant qu'on ça la séminaire. Mais cet homme de dire le pasteur Charles Bosca Bameko, à Kamusanga, lorsqu'il avait organisé séminaire, à ça la publicité. Vous voyez, c'est que papa, tout ça, non, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il a ça la publicité. Quel genre il y a foi, quel niveau il y a pour l'ima. Non, mais papa, aux autres, mais la macaron, qui boye, mais qui essaie d'évoluer. Tout ça, là, non, frère, Alvin, nous avons ça. Parler du peuple au sein de publicité jusqu'à la dernière minute, le séminaire est déjà annulé. Tout le monde n'était pas au courant. Et parler du peuple, la personne autorisation, annuler déjà le séminaire, il y a une personne autorisation, na boutou. Beaucoup on fait le séminaire lobby. Na yebisi père, ah papa, annuler ton reporter. To programmer programme sous pour que bandimignon surtout baye balbi non to sala peut to kenen na parler du peuple en premier deuxième troisième quatrième jour et tonda et kamusanga jusqu'à présent pour la première fois na showbiz binomo bomoni bomonaki cet homme qui a na kondima na nzambe na ye a tient toute sa confiance à son Dieu, ata bobundisi ndenge ni bolonga ete, ata boluki butu na moyo bokolonga ete. Biso bilemo to tamola na Charles Bosca Bameko to zala pemene, to mona o to mona pa basa na nzambe mususu te. Bilemo to mona basinyo etamola na Charles Bosca Bameko o ndenge nzamba salela ye, etina biso to ni make ya solo réellement cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu. Yesu na croix ba crucifié ba oyo ba crucifié parmi ba soldats ba romains ba oyo ke ba memaki Jésus na croix ba crucifié moko tanga moni ba signe esalami na croix molili ekoti rideau ekatani alobi ke réellement oyo azalaki vraiment mwana ya Nzambe ya solo. Ba misusu babana kokota Charles Bosca Bameko doute. Oh adana nzambe te bona. Lorsque ba poussana pembeni na ye, lorsque ba meka nzambe na ye ba nimeleke ya solo,
Pasteur Wadana Nzambe ya solo. Ouais. Après, nous avons côté ata bosangani bino nyonso tu botika kolonga ete tant que Jésus na lobby que mosala na komi na mission na na suka ata bobundi ndenge ata bobundi se ndenge etika kosimba te Satan bana koluka Jésus depuis kala yes tant que akokisaki mission na ete nzambe atindela ye na mokili ya kosauve mokili Jésus na Jean 17 aye koloka Père mission tindelaki nga na mokili nakokisi yango nalakisi baoyo babungaki nzela na yo nalakisi bango liloba nzela na yo baoyo opesaki nga otinaki nga na mokili na sauve bango sauf les fils de la perdition wana prière ya Jésus na Jean 17 baoyo otinaki nga na mokili nasauve nasali mission na yo nakokisi na sauve bango les brebis égarées nalakisi bango nzela na yo. Et Nzambe aye ko permettre que Jésus si cette mission na peut se permettre que ba crucifié pour nous mokili la sauver. Na baba na ko bumisa Yesu depuis kadaki bébé mwana muke ero mukola komi ko ga Jésus que abomaye. Na atika ko zoyete Nzamba batelaki toujours Jésus. Tilenge que Jésus a côté 30 ans 33 ans a sali mission et a côté mission na Nzamba bengiye. Tant que Nzambe asisi mission na boska ba mekote ata boluki ndenge nini bokotika kozwa ete ata bobundisi butu moyi bokotika kozwa ete parce que Nzambe alola azakati na ye chaka. Est-ce que vous comprenez nga biso bola nanga Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, ya dali kati ya Charles Boska bameko azama kaske babino bandoki ya ba journaliste bandoki ya ba oyo ke ba misala mabe oyo ke bozo bumisa Pasteur Charles Boska bameko butu moi ezala baninga na ezala ba oyo ayebani na bango ezala ba oyo ayebani na bango ezala banani ba connaissance ezala ba oyo bazali permet to musika na yeba a collaborateur neto banani parce que toujours na Bible il y a eu des gens qui ont trahi Jésus. Il y a aussi de certaines personnes à quatre églises wana oh que ya pasteur Charles Boska bameko il y a aussi d'autres personnes oh batonga na ye bajida bazala toujours ezala ba o baza na kati église ezala ba o baza musika ezala ba o baza na famille ezala ba o baza wapi bosangani bino nyonso tu bandoki ke bobundisa bameko bokanga dati ya lelo bokotika kolonga ye te parce que guerre na bino bitumba na bino esprit na bino idée na bino objectif na bango ezali ke Boska akoya mais Boska atika kokoya te onction oke Nzambe atie na Boska ekotikala kosila te ya mutu ya bokolo loba nyonso tu ya mutu ya nini Nzambe alola aloba pona bameko c'est ce qui est très important mokili bokolo loba na bino maloba ya mokili eleki ya Nzambe te oyo mokili balobi eleki ya Nzambe te eloko nini Nzambe aloba pona Boska ce qui est très important et dans maloba oyo ke Nzambe aloba pona Boska. C'est ce qui est très important. Nous avons matiki Boska te ata bino nyonso tu bosangani boluki kobebisa réputation ministère na ye tant que Nzambe aza na ye Boska atikala kokoya te Boska atikala kosila te Boska akotikala kodinda te akomata toujours depuis excusez depuis bobanda kobundisa ye bomonaka ye akita baplan zobeta partout baplan zobeta partout baplan zobeta partout hein bon comprendre que moto bozobundisa aza na Nzambe hein ceux qui veuillez partager la vidéo tomata na na posa tomata non les arabes bien partager la vidéo na ya ko pensa que vraiment que na kota na mozino ya émission le temps que n'a la connexion partagez la vidéo les abakou qui sont là veuillez partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît.
Non, ça va. On a mis dans la case de voilà. Je disais ceci, quoi. Hein. Donc, veuillez partager la vidéo. Beaucoup peut rebenga, nazo ya mbappé parce que nous bande muso bazo benga. Veuillez partager, aimer la vidéo, partager, aimer la vidéo, partager, aimer la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, aimez la vidéo, partagez, aimez la vidéo. Bappé les autres côté nazo ya mato mais un peu ko sorona bino et vous allez bien ma casse. C'est ça, on a posé tomata, to suka wana te tomata. Tomata, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, quoi. Tomata. Voilà. Je suis là. C'est ça, quoi. Et ça, na masolo tokokota. Merci Naba Obazo partager. Et là, bien ma cache, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur votre chaîne La Voix Céleste Nzela Lola. Et si ka bonzambe et kitara boye mon amalo pe na misala bonzambe Lola ezo futa simana onto ya kolobake nzambe ya boye to kwaye lisusu wapi. Ata boluki et simbate. Bosala ba émission tongomi. Ozomona que depuis bobana ko bundisa boss na ba meko le pasteur homme de Dieu. Azo kitaka ate, ezo simba ate. Rien bela bino lo movote. Tinda bo comment komona ba conséquences na ba santé na bino na ba vie na bino ndoko limake non mosa na nzambe oyo aza vraiment mosa na nzambe ya solo. Ba émission bozo sala tongo midi poko. Koloka ko bebsa réputation na ye, koloka ke église ekangama, ekotika ko kangama te. Boko abandi na nzambe na ba plein. Nzambe a continué na toujours na ba plein. Parce qu'aucun serviteur de Dieu qui a banana Nzambe et que Nzambe a soutenu na humiliation exacte. Tine mo ko le pasteur Charles Boska Nzambe ko benga ye église na ye ministère na ye et ko za toujours ba plein. Mais on va plein bête na félicité. Mais on qui va plein bête na ba Lyon te. Mais on qui va plein zo sala na Bruxelles te. Mais on qui va plein tout na kina ko do baté. Aucun pasteur a fait la prière, séminaire, abima, azate. Ok, on s'est dit séminaire, campagne d'évangélisation, sans qu'on sache la publicité, sans qu'on mette sa panneau, sans qu'on pense à la affiche, sans qu'on sache la spot publicitaire, que on met appelé. Bazate. Bilembo, tozo mona pembeni na bote, on dame dans salé, les autres na bisoto nimage. Cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mano mobalo Charles Boska bameko l'homme de Mopanga B52 maboko na kibonzame ratarate. Un saint homme de Dieu, l'homme pacifique, l'homme saint, l'homme selon le cœur de l'Éternel, l'homme intègre, un homme irréprochable qui observe toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Nzamba Zanaye. Ce qui est mokili mobimeko tellement que ekobenga que Charles Boska bameko c'est un faux serviteur de Dieu. Biso ba oyo ba albin tokozala ba oyo tokotele ba tokotémoigner que non. Oyo tomona na nzela ya mwana mobali oyo. Biso ba oyo toza ba proche na oyo tomona nenga tamolaka comportement na elobe na nyonso ya ye aza ya nzambe ya solo. Parce que automona na ye, eza automona na ba misuste. Sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de vivre avec ses proches ou sa façon d'être. Aza lolengi mona ba pasteur te. Nous avons vu des témoignages.
Il y a d'autres personnes, bah, musiciens, bah, montrent très partie dans témoigner que non, mais pasteur Charles Bosca Bameko a éparté ma casse. Sa façon d'humilité, à moi, dans mon baloyo. Et là, oh, il y a un serviteur de Dieu, bélété. Yaya, au monde na Kinshasa, ba pasteur rebelle, ceux qui nous ont tomboli, et l'autre, ba pasteur rebelle, ya Congo, orgueil. Il y a mis balé Kindumba, mais et bamba bango ebele. Mais biloko wana totika komona ngo te et pas Charles Bosca Bameko. Un homme effacé, malgré élévation naye, mais à cause na ba collaborateur naye, na ba serviteur bazosa na église naye, on dirait que ba master. Quel niveau y a effacement? Un homme de Dieu qui n'est pas cupide. Oh, il y a des serviteurs de Dieu qui boyé. Personne n'a avant de prier les yo. Salana nous mais nous quand on mon envoté et par chaque boss comme mais quoi? Il n'est pas comme les autres, effacé. Un homme humble. Humilité, il y a des gens qui témoignent pour la bosse Kabameko. Pas frère Patrice, pas Matou Samuel, pas maman Laure, pas pasteur Rebelle. Ok, il y a d'autres même, pas pasteur Moussou Tomona, pas Bengaka, États-Unis, Afrique du Sud, par-ci, par-là. Oh, yo bayar encore fou, comme on a ma bosse, papa. Biso penzamba benga biso toza ba prophète toza ba apôtre toza ba pasteur ba évangéliste toza pe na ba église mais toza na posa pour profiter na onction yoza nango otia biso loboko obamba biso loboko no tonimeli nzambe na makambo efungwama. Il y a des pasteurs au ministère ba yo kotamona te ba yo koluka bosa tiela ba mabo ba ministère efungwama bandima ba yana ba église. L'homme n'est donc que ce qu'il a. Oh, apôtre Pierre n'a Jean, Bakoutani bien-aimé dans le Seigneur, na paralytique, oh, y a Dalaki na piscine, oh, y a Dalaki na porte, y a la belge, je crois bien. Oh, que Bakoutana apôtre Pierre et Jean, y a abandaki kosenga, l'issal ici. Avec abandaki kosenga l'issal ici. Basalisa ye, à mon avis que Kanae a comme déjà désespéré que a besoin sur le bicoté. Lorsqu'à Kouta n'a Pierre n'a Jean, Pierre a talié. Tous en a monté, tous en a élo comme soutien au peso. Mais ce que nous avons, on te les donne. Lève-toi et marche. Oh Pierre Bazalaki nango, ba pesi. Koleka, oh que moi na mobalo abana ko zela vous pas na bango. Et bah oh nyos tout bazo pousse na premier nya boska azo pesa bango oh yaza nango katne ni yaza nango katne nzama lola le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui guérit les malades, celui qui dit un mot et la chose arrive, auprès de qui rien n'est impossible. Après, un homme de Dieu aime, effacé, humilité, ok, basa na nzambe musu baso ni magaso bastekati na ye. Adali, laissez pasteur ya génération. Nzambe a utilisé toujours dans chaque génération, dans chaque époque, un serviteur moko. Na ba moment ya Élisée, Nzambe a utilisé qu'Élisée avec d'autres serviteurs au bazar les fils des prophètes. Na moment il y a Élisée mais même na moment il y a ba prophète Samuel ils ont toujours que ba serviteur basé mais ils ont na Moussa na Nzambo o que Nzamba tamura na toujours o le kabimisa ya liboso et sika que avant na et na moment na biso na époque na biso na génération na biso laisse-moi vous dire que c'est les Charles Bosca Bameko un contre tous. Il est combattu par tout le monde. Bah, monsieur, bah, comme ça, bah, meko unité de mesure na bango. Bah, zo travailler à former cette église na Paris, à former cette église na Porto, à zo raisonner na comme à niveau ya Bosca. Ah, na les cahiers, allez-y comprendre. Et tout le monde qui moment, et dans le moment, il y a pasteur Charles Bosca Bameko.
Tout le monde a pasteur rebelle. Pourquoi bazo s'attaquer na ba misusu ante bazo s'attaquer quand na boska? Pourquoi balobela toujours ba misusu ante bazo lobela toujours boska? Et dans ndenge mona Jésus bien aimé. Toi ya monde comme moi ben biso oui allô? Oh allô, shalom frère Claude. Nada en direct hein? Oui, on a vu comment passer dans un là, mais dans donc il fallait vraiment que je puisse intervenir. Ok, papa Claude, mais on va lancer ma casse, hein? Nazolo banassé, shalom maman. Nazako na nzela là, donc l'église, nazo na nzela, on a car à pantin. Donc, bah, maman est peinée parce que le ça séminaire, et la journée à bah, maman. Donc là, on a un nzela pour l'église, donc qui est, dans le bossa bis 151, bah, maman, bah, ça mobilisé. Parce que le ça journée à ma maman, donc il est ma maman, nous on apparaît à ma maman, à partout. Baza la mobilisation pour la roquette de Kolanda, marqué à Moussali na Bango, ou à Zali serviteur en Zambé, Charles Bameko. Donc en tout cas, mon frère, na c'est pas une qui vraiment na ne répondre là, na ligne quand intervenir moi Moukié par rapport à sujet à mission na papa au moni. Balobi babambaka manga na nzete oyo eza ya kotela mon frère ozomona papa Charles Bameko ka ndenge olobaka Alvin papa Charles Bameko aza ya nzambe eloko bato bakomprenaka te eza nini omoni abakuku les abakuku oyo bato bamonaka les abakuku eza ka slogan te abakuku eza baétat d'esprit oyo bato bakomprena parole ya nzambe ke bamakambo oyo ya kala oyo tozalaka na yango ke moindre likambo oke luka paster moindre likambo oke luka prophète moindre likambo oke koluka berger mais lelo babakuku l'état d'esprit oyo babakuku baza nango lelo bacomprendre ke non nakoza mpe na likambo na ngai mwana na nga kootungisa mpe mwasi na nga kootungisa mobali na nga kootungisa me nazwi bible na nga natangi parole de l'éternel nasambeli mpe nzambe asali Charles Bameko abikisaka bato te Charles Bameko azali mbikudi te Charles Bameko azali nganga te aza marabu te oyo abikisaka bato alobaka ke yaka azwi mafuta pakoli oyo bato babiki mpo bato tala yaya papa Charles aza ya nzambe Charles Bameko aza ya nzambe ndeko na ngai oyebi babiso oyo papa Charles abimisi biso na travers parole na ye tobimi na esika oyo ke ndeko na ngai batémoignage eza ebele omoni babundisaka kaka ya nzambe bakobundisa papa Charles ndenge balingi me bayeba yango bato oyo bazocroire na nzambe ya solo le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob abakotikalaka jamais kotika papa Charles baoyo bakolanda oyo bango bazoloba ezaka baoyo bacomprendre parole de l'éternel te mais biso baoyo tocomprendre parole ya nzambe toyebi bien qu'au dernier jour il y aura des gens qui viendront pour prophétiser sur le mensonge biso toyebi na biso basala bacampagne contre papa Charles basala bacampagne contre le ministère oyo nzambe apesi papa Charles mais bayeba ndeko na nga outi oloba eloko moko bakoma omona baconséquence ntango bakoma na baproblème ya basanté na bango bakoma omona baconséquence mais bientôt Dieu va commencer maintenant à frapper Dieu va commencer maintenant à frapper car trop c'est trop papa Charles azaka ya famille na ye te papa Charles aza ya belle famille na ye te papa Charles lelo aza ya bana nyonso oyo nzambe wandimela kolo Yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi. Donc papa Charles, c'est un être humain comme nous tous, mais c'est un loin de Dieu, un homme que Dieu a choisi pour nous servir. Basta kendenge balingi, basala o balingi, mais babiso o nzamba sala à travers papa Charles. Totika la jamais kotika liloba o to comprena. Babiso o biso to ba jeune. Lelo na kata Paris ba jeune garçon ba comprena na kata Paris que il faut que semble la boutique et popo. Yo ba fina na ngwa ko sepela na biloko wana. Mais faut la bundise kaka. Lelo comme aussi là mon frère, ba jeune ba compte à sou ba papa na te. Mon frère, moi j'ai 38 ans. Na âge na nga o to fit to comprendre na kata Paris, to fit to comprendre que jeune et kobo mabe. Mais c'est soit qu'à bateau, bateau balingare et kobo mata. Mais faut qu'à bas sepela. Hein? Tu vas séparer parce que bah il dit que non, nous tourna à pour réveiller bateau. À réveiller bateau na qui cité, à réveiller bateau quand na parole. Nous sommes papa Charles on ça la lélo, et ça n'a pas parole, et ça là il y a na parole. Mais on était inconscient.
Nous étions inconscients, mais aujourd'hui, nous avons compris par la grâce de Dieu à travers son serviteur. Papa Charles a magicien. Papa Charles a ngangate. Papa Charles a mopona bien Nzambe. Mais babundisa mon frère. Nous resterons fidèles à notre poste. Jusqu'à la fin, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ à Rosemont. Sois béni mon frère Alvin. Continue de faire ton travail, papa. Continuer à soutenir. Parole y a solo. Car nous resterons toujours plus que vainqueurs. Sois béni mon frère. Merci beaucoup mon frère Claude. Merci beaucoup papa Claude. Amen. Ok. Là, c'était le frère Claude. Moko yaba abakouke. Tozala zalane kuna na Paris. Moko yaba na ya pasteur Charles Bosrabameko. Donc, il y a outro benga biso, to pesi mote depuis Paris. Donc, ok, nous avons passé il y a minga témoigna pe, esika nous avons lokota pe, esika nous avons commissaire, nous avons ya bostra, azo sala makama minene pe ba témoignage azo sala. Et puis nous avons ya boy, ton dimela etendengeni. Et puis nous avons bo to chele motema tendengeni. Hein? Et dans la dit Solomon na Bible, bino ba o bozolo ba oh Charles parce que non bomona bilembo ok misala mineno pasteur Charles azo sala elongo na Nzambete et dans de comment la Bible bien aimé dans les Seigneur que akutani na Jésus abanaki komona te lorsqu'akutani na Jésus-Christ de Nazareth Yesu abikisi ye Yesu ayebisi ke kende koloba ne dit à personne ko betela lisolo ya miracle no ami moko te mutu moko te et lorsqu'akei bazo tuna yo nani abikisi yo mukolo ya sabat ana na droite ka abikisa yo et le type a dit je m'en fous nani abikiso ayebike nabandaki komona te nabandaki kobela nabandaki kosouffrir vie nanga mumu natamboli partout nazwi solution te nakei na baminganga na bamikudi parci parla nazwi solution te mais nakutana na Jésus abikisi nga azala oyo ke bozobenga azali magicien azali sorcier azali Belzéboul je m'en fous. Parce que eda na ba mama oyo, eda na ba papa ba mona loboko ya Nzambe na nzela ya bostra. Bazala na ba tension, ba tamora partout lelo tension si là. Bana bana yiko bela, ba tamoli partout, bazina ba kisa ba minere, bazi guérison te. Mais ba ye pas Charles Bostra ba meko Nzambe ya Charles abikisi bango. Ezali na ba oyo bana ba bana yiko loba te, ba mekisi Nzambe ya Bostra, Nzambe wana sali bikama bana baloba. Bakufi base poids, aveugle, moni, maladie incurable, le nzoto, oyo bakamaki bango Nzamba délivrer bango bazwi solution na sima ya nzela ya bostra apo oyo kobenga ke bostra aventurier oyo kobenga ke bostra asali boye bobandaki na ye na baboye esimbi te apo boya koloba na bafamille bamoni loboko ya Nzambe nsima na ye boya ko critiquer boya ko bimisa mabe baoyokela bombalo me boza maboma boza malade comment na makambo to vivre pemenya cet homme Charles Bostra Bameko boya koloba ki azana Nzambe ta mosana Nzambe te me boza malade bandimela bino te bomonte ke ba campagne nyonso to bobanda ko finga ye kolobela ye mabe tu le lozo simba te apo boya koloba ke oui allô ma sœur je suis en direct. Allô? Apo boya koloba ke non. Adana Nzambe te. Mais on s'en fout. On s'en fout. Depuis boba, oh Bostra, Moyibi, oh Bostra, Baboye, oh Bostra, magicien, oh Bostra, akena aussi ma bakisi na Togo, yabaple, oh Bostra. Et plein nyonso wana peuple nyonso tout bazola la population nyonso tout bazola ndeye wana. Balande pam, balande na sentiment. Bazolanda ye parce que bazwi na nzela na ye ya Nzambe na oyo ke bazwa kote mosusu te, oyo ke bazwa na mokili te, oyo ke bazwa na ba relation na bango te.
lorsque bazo kangamana ye lorsque ba plan azo beta partout esika nyonso azo kende bazo kangana bosa te me bazo kangamana nzambo aza na kati ya bosa. Frère Claude avuti koloba ke bosa aza susu ya famille na ye te o famille na ye o baleki na ye bayaya na ye to ya belle famille na ye te boska azali mpona ba oyo bazondimela bana ya nzambe oyo ke bazondimela nzambe oyo bosa azosalela. Jésus Christ Marie ayo kokutana na ye mama na alobi bandeko na oyo bazoluka oyo libanda parce que yesu azalaki mpe na baleki yesu alobi bananya oyo bandeko na ngai eza ba oyo batosaka liloba ya tata mpe batiaka wa empathie. Donc bandeko ya boska ya bien oyo ya solo ezali ba oyo bakoti na vision ya boska bazo accompagner boska na vision na ye bazondimela nzambe na ye mpe bazotosa nzambe na ye. Vraie famille na ye nde yango wana. Biso lorsque toyake pa Jésus tozala susu te ke non tokangami na basinga ya bafamille na biso to appartenir su na bafamille na biso te tokoma koappartenir na nzambe oyo azali vrai ndeko na nga eza oyo azotosa liloba ya tata mpe azosalela oyo azondimela nzambe oyo ke tozosalela. Jésus ayebisaki mama na ye Marie bana nyango bandeko na nga yesu bandeko na yo bazotala yo libanda bafamille na yo bazotala yo. Jésus ayebisi ye ke banani bandeko na nga sauf ba oyo batosaka liloba ya nzambe mpe bazosalela bango nde ba vraie famille na boska azo appartenir lisu na famille na ye te aza kaka ya famille na ye te aza kaka ya belle famille na ye te mais boska azo appartenir akomi Yaba oignon surtout à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que vous devez savoir. Lorsque vous s'attaquez à Boska, babiso nyon sa to go tele to ah mais wana yaya na biso wana ndeko na biso wana papa na biso vrai ndeko na biso ne ye wana vrai papa na biso ne ye wana o ya zo tosa mobeko na nzambe zo sala volonté ya nzambe. Mokili boko loba na bino maloba ya mokili eleki ya nzambe te oyo mokili balobaka eza oyo ezali na importance moko te na vie na biso eza na verset moko nazotanga tobani na oyo vous devez savoir que les petits sorciers là qui font des émissions tongo midi pour l'amener la vie à Boska kobimisa ye mabe koninga kodétruire ministère na ye koboma vision na parce que biso na minute o bien aimé tozo défendre église ya nzambe toko défendre bosa te mais tozo défendre église ya nzambe parce que église oyo yazo dirigeant ngo ezali pasteur Charles Boska Bamiko. Vous devez savoir que bino ba oyo bozobundisa Boska ozobuleka ozobundisa Boska ozolinga ke osilisa Boska ozolisa ke otia point na ministère ya Boska yeba ke ozobundisa Boska to ozobundisa nzambe. Paul na Damas Jésus Christ abimeli Paul alobi Paul pourquoi me persécutes-tu? Apôtre Paul abana ko buleka azobundisa ba disciple ya Jésus. Zongande apôtre Paul abana ko bumisa ba disciple te mais abana ko bumisa Jésus-Christ yemoko. Lorsque que tu es en train de combattre Charles Boska Bameko, ozo bumisa nzambe. Et ba onyo surtout ba bumisa nzambe de Genèse na Apocalypse. Jamais la tika comme on a eskanza mapola. Nzamba suki sara bango toujours. Apôtre Paul, nzamba beta komi avec gazo mona mususte. A komi kolela nanzela Damas. Alors qu'il voit Jésus, pourquoi me persécutes-tu? Apôtre Banako Boulek Azo Bounisa, disciple Paul. Sola Banako Boulek Azo, Yoko la neba disciple. Nous avons quand même Banako Boulisa Bangote Azo Bounisa Jésus-Christ Yemo. Et nous avons frappé l'aveuglement. Et laisse-moi vous dire que vous, tous qui êtes en train de combattre Charles Boska Bamiko, Bozo Bounisa était bien, Bozo Bounisa Nzambe. Pe bokutana na mopanga ya nzambe na bavi na bino lelo te lobite
bokoya kotémoigner kana ba émission bozosala tongo midi pourquoi koya kotobela mpe kosenga pardon bolinga bokanga data lelo Pharaon amimonaki azalaki puissant na moment wanini qui pouvait s'attaquer na Pharaon. Pharaon alandi bana Israël abulaki azobundisa bango nasukisa bango na kambo nzonga nde abandaki kobundisa Nzambe eza na babituma mosusu kokota na loyenge te baye babeteli yo maso yaya tala nanu vino oza nango ko oza na bana bazobela libala eza stable te vino wana eza stable te bafamille na wana baza bien toza na bastation moko compliqué apo ya okota bituma ya bo ozobundisa bosa te ozobundisa Nzambe zela baconséquence ekomela yo okosuka ndenge mona bafaraon Pharaon mutu makasi kobundisa bana Israël me bana Israël babundaki te Nzambe alola nde abundisaki Pharaon asukisaki atie point na règne na ye lelo telobi te boko sentir bokomona baconséquence bosana bino baémission to oyo ata bosala na Nzambe te bona bo Bible ezoloba nini tozotanga l'esprit lui-même rend témoignage. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce que vous avez dans mon livre, mon sang tout est. Au côté de la koyeba teke, c'est pour cela que vous allez remarquer que tous ceux qui sont en train de faire des émissions là, des analyses, il y a sa réputation ministère à Bossa. Bazana Molimo Mosante, ce sont des petits démons, des petits sorciers. Oh, que le lorsque qui bosse à Fongo, les cas, mon la que la bango m'a bépé, na bango sambo. Maloba ya boss, à un serviteur, n'engue mon a Élisée dans la Bible. Élisée a parlé qu'il y a des bana bana mike ba innocent coûte ba ce qui est di bandina mais à laquelle ba ma ba ous ba bimi na zama pe ba die bango ba kufi et liloba ya boska oyo eza na puissance quand malobo a benisaka ya baso ba bota aka prier bango ba boti na ba o ba na ba cancer prier ba cancer longo nzoto ba o bazali na ba malade a prier ba malade longwe ba o bakangaki ba na ba lien familial na ba kindo ka prier ba komi ba délivrer lelo bazo tatola bazo bala ba moni ba prodige même maloba ya ba bénédiction en ceux qui perd le abimisa maloba ya malédiction la que la bino mabe ekokomela na ba vie na bino et vous allez souffrir ti mokolo ya liwa na bino et neti ya na ye musa na Nzambe azo garder ce gardez silence et l'Éternel Dieu combattra pour vous. C'est ce que Bosra Charles Bosra azo sal. Et si quand maudit azo bénir, Nzambe limi sabango mais Nzambe ye mo a charger na bino. Non surtout bozo loba pona mosali na ye et koleka pamba te. Tous les actes que nous commettons a un prix à payer. Vous devez savoir. Okofu tango tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bokofu tango. Bokofu tango. Olingate. Ce que vous avez dans mon livre, mon sang tout est. On comprend le texte. N'engeni que boss kazana nzani. Oza na molimo ya kindumba molimo ya bapaya molimo ya balien familial molimo ya satan kindo kezo le bakati na yo ozo bibela pe que oh Nzambe atinga na dénoncer bona boye église bona papa ozo bunisa église ya Nzambe Nzambe ko frapper yo molimo ezo sakati no eza molimo ya Nzambe te eza molimo ya satan ezo animer kati na yo. Et molimo mo sant ceux qui ont dans molimo mo sant ya sonde Nzamba linga molimo wane mérite témoigner que oyo mosa na Nzambe oyo aza mosa na Nzambe ya solo. C'est ça. Jésus a commis un moment moko abengi ba disciple na nini mokili loba apona nga. Jésus a komaki na posa ayoka oyo mokili loba apona ye. Ba apôtre ba yebisi ke ba benga o Benzebul.
babengaka magicien, babengaka kozali Jean-Baptiste, ozali moko ya baprofète oyo ya kala nde ozongi oyo mokili elobi ndenge moko mokili ezoloba mpona bosa. Yesu aye koloba na yekoli nini bolobaka mpona bino naza nani? Yoka réponse ya Pierre. Vers la tangela bino verset. Tant nous tozoloba bozoloba ya zoloba ekomami na verset nini? Elobami na verset nini? Bonabo verset ezali totangela bino. Verset ezali ba oyo baza na molimo mosantu bakoyeba ke Pasteur Charles Bosca aza ya Nzambe pe abengama na Nzambe. Pasteur Charles Bosca Bameko aza ya Nzambe pe abengama ya Nzambe. Soki oza na molimo ya mosantu te, oza na molimo ya kibonzambe te, oyeba ndeni ke Charles Bosca Bameko aza ya Nzambe. Satan azo envoûté yo, Satan azo sala na bino. Satan azo sambusa bino, azo aveugle bino. Laissez les morts enterrer les morts. Ba o bazola na ba o bazoloba. Otika bango ne Yesu aloba. C'est un aveugle qui conduit les autres aveugles. Bango nyonso to ba okoya wapi na kati ya libulu, ce sont des aveugles. O bana modimo mon santé bazosa ba émission tongo midi pourquoi contre Pasteur Charles Bosca Bameko. Et bino ba oyo bozondimela bango, vous devenez aussi des aveugles. Et bino nyonso to ba okoya wapi na trou. Yoka, na Jean 16, Matthieu 16, Tozui à partir il y a 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus a tout dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. C'est mon Père qui est dans le cieux. Yesu ayebisi Simon. Bazolo bandini pona nga mokili baba ngo ndimela Jésus te kaza mona Nzambe. Ba wala moko ya ba prophète ya kala. Eli ente bazolo ndimela va même na ba chrétien. Mais Yesu alobi pona bino ba o botambola nanga bondima ministère nanga bolobi nini. Père alobi ozali mwana ya Nzambe. Les dieux vivants. Et Jésus a yébissé. Et ça m'a qu'il a été nzoto te. Mais il a dit tata nanga dans le colon. Oh, a révélé. Ce qui nous a révélé, c'est que boss kaza ya ye. Aza ya Nzambe. Oh, on y m'a ndengeni. Il faut que la Nzambe, on a révélé que Moussa Nzambe, peu importe, nous tout bazolo basirier. Aza Moussa Nzambe ya solo. Babiswa, malgré que mokili balobi, babiswa na ba frère Claude to lobake. Oh, tout le monde n'est pas Bosca. Azali, un vrai serviteur de Dieu. Un homme humble, un homme saint, un homme loyal, un homme intègre, un homme pieux, un homme selon le cœur de l'Éternel, un homme qui observe toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable, un homme qui marche dans le linge moroté na bamisous. Et dans mon limo, nous allons amener à vous révéler, puis ce qui nous a révélé au thème. Jésus-Christ, moi, dans un écoute mon kilibandi m'a été. Ba finge ba tola ba memati ba critiquer ta Bosca. Yesu alobi soki nga nzete ya kokauka ba ya mobeso bazo sala ngabo bongo bino ba nzete ya kokauka ba sala bino ndeni eza lokolo ya Bosca. Yesu ba finge ba tola ba ndimela ete ba benga magicien ba kosela ba makambo ka Bosca ne ba kosela ba makambo te mais biso ba oyo ya ye ya Nzambe oyo tozana Nzambe Nzambe ko révéler biso que oyo moke bazolo beza ya mote
azali mosala na nga ya solo ba o baza na molimo mo centre bazo témoigner molimo mo centre ne akorande témoignage na biso pe ba o baza na molimo mo centre ba témoigner et dans la bassin na nzambe belé ba yepa bo sa tiela ba mabo makambo efongama te ba o baza na molimo mo centre balobi o ya dali moko na biso o nzambe azo salela la génération oyo tika to profiter na onction na ye et dans la ba o bazo témoigner ba musicien ba pasteur bo mona ba musicien nyonso tout chrétien avant basé l'activité baleka na la bonne semence bino boningi bolo baleka na loyenge non bazo sala nzambe bazo ndimbela nzambe azo saka na tatoy avant to sala événement tika to leke pa na ye avant na oyo ba misu baza na ngote un homme aime humilité que frère écoute Patrice alobe to na il est ma frère Patrice tout juste après témoignage ne c'est beau Bamiko pasteur Charles Bamiko papa na biso Charles. Oui, ouf. Wanaza musala nzambe. D'abord na sepelaka, mukona munaka na ba YouTube matea na ye. Abi oh. Mais papa oya zalaka wapi naza ko luka ye vraiment. Na sepeli mingi matea lolengi nazo memela bana nzambe avec douceur. Azana ba qualité moko nga na lukaka katikati na ye. Alors, na salaki tout peut me pona kutana na yetango ya Kinshasa. Ba ipsinga azana Kinshasa. Na sali tout na ke komona ye. Na ndinga yambela kinga na sepela ki mingi. Azana douceur, quatre ne pe simplicité. Et là on a monde d'abord pas na ye sur place même à témoigner. Quoi bisa ba serviteur bazaki penena ye. Que papa Patrice aza moto ya bercé biso mingi tant zo kola dans la foi na musique na ye. Donc, dans mon esprit na yangai vraiment et tout année. Tant on peut te geste monsieur Cézanne. To comme un aéroport, n'a pas été voyager même avion. Mais et puis c'est le même jour. Na fin na 4, na côté déjà na 4, moi na nemo kwa yebsingai. Que non mais papa est là. Oh, papa est là, papa Charles est là, oui il est là. Nous avons abîmé qui libanda. Alors na salle tout que na bima libanda il y a que non ko bima te papa na ke yebsai a quel libanda a bengi ya ko kota tinakati non quelle simplicité quelle humilité donc bref faza tata wazana ba fruit à Saint-Esprit parce que parmi ba fruit à Saint-Esprit humilité zanakati simplicité zanakati voilà. Je crois bien que vous avez frère Patrice, pas musicien, pas de belé. Oh, bah, les kikuna, bah, Gaël, bah, les Kawana, na la bonne semence, pas musicien, bah, Malo, bah, maman Micheline, bah, frère, moi, tout ça. Pas musicien, bah, de belé, bah, les gens, ok, bah, zo témoigner, bah, zo nimé dans la mer à Boska. Bah, musicien, bah, Simba Kinshasa, oh, bah, Simba Mokil Mobimana, Kibonzame, oh, Nzama, ça, les gens, zo continuer, ça, là-bas. Ba o ba na molimo mo centre kati na bon bongo yo soki empire mo bo uti soki wapi na milimo mabebo zo sa ba émission tongo midi poko hein na ko tanga ba koma ba misusu pona ko fula ba on biso ga komo ya Jésus ndeza na muno ba petit sorcier ba journaliste ba petit sorcier soki ya ba nan OK ba zo sa ba émission tongo midi po o bo ebi nzambe te bo na histoire na nzambe te ndenge ok, bozo sa tongo midi pour net on dit mais la binote ya sola dans nzambe te que adam aventurier oh botika biso nous sommes en direct na bango ya mabapel to ko benga na ya mabapel ata 2 appels 3 appels na 4 faut que on a pour ça intervenir benga na plus 243 85 28 651 46 au bengi en direct to ko yambayo nous sommes en direct c'est parti toujours appel à Liboso oui alors au bengi biso ab komonani oui, aux en direct, maman, Matissa voix, au bien biso ab komunani. Kombo na nga Morena. Ok, maman, tozo yoka, olobini. Oui, papa, te ezo sala pasi. Ya solo ya liboso na benga kite oyo ya mbongo. Me ya mbaloyo, esali nga vraiment pasi. Et tant que mosali na nzambe Charles Bameko na yeba etango azalaka na peine d'histoire tango abandaka na peine d'histoire biso ba ebele oyo tokende na église ko témoigner te mais lelo soki tozolala na kimia penza eza pona ye
ba priere na ye esungi biso oyo na yoki lobi na yoki kaka ndambu po batana baza batakolanda te na lobi pa na regrette po na nini ezalaki Marcelo sikoyo komi bameko est-ce vraiment ngana za ngolais ba congolais vraiment bokoki kopesa basali na bino valeur te vraiment fo kaka bo minimizaka bango tala ba ekolo ba ekolo mosusu kanguka est-ce que c'est bomoni mutu ya ekolo kuna tela ma banda ko minimiser basali na bango pourquoi tout le temps boni mosali na nzamba za la mabete nzamba lobani soki mosali ezangi aluka makambo susu ya kosala patika kameme eza pe respect aza pe tata na bana aza pe tata mobali ya libala makambo ya ndako na eza ya ndako na ye ya famille eza ya famille na ye bakoluka ka likambo baya nango kaka c'est pas bien eza malamu te na bakongolais vraiment bozoko exagérer vraiment bozoko lekisa eza malamu te même biso na Angola toza bongo te bino penza na moni boza maladi eza vraiment malade nzamba sala bino grâce boluka vraiment babikisa bino soki mosala ezangi bokende kosala ta banettoyage barani gonga ezali bamenage ezali te bovandelaka bakomba basali na nzambe biso ebele tozozwa na biso balobiko na biso tozozwa na biso bakimia na biso mpona nini ntango nyonso kombo na ye elobi ye moko papa Charles alobaka na biso tokipe te tokipaka mpenza bango te me ya mbalo esui mpenza na motema trop c'est trop mais problème eza te toza na papa Charles biso tozobondela mpe mpo na ye nzambe ayebi ekoleka bakoluka lisusu moto bango bakolobela ya mbalo me bayeba ke ntango ekomi pene koyaya Yesu ekomi pene makambo ebele ezomonana bango bazobanga te bokotika bafamille na bino bokotala te bana na bino bafamille na bino makambo na bino kokoya kaka bozotala bamaladi to ezokobetaka bato ba-AVC ezobetaka bato bamaladi donc baage nzambe akitisa biso baage mais sikoyo bata 60 ans bakomi kobela bamaladi ebele ndenge wana bazokokufa ezobangisa bino te quand même kaka so bovandi internet yango esalamaki kaka kofingaka basali na nzambe mpona nini bobanda kolobela bapoliticien te bo bazokobomaka bamboka na biso bamboka ezokobonga te kaka basali na nzambe botika bango bateya malamu te bateya malamu eza mosala na ye moko nzambe vraiment papa Charles nzambe apambola yo kende liboso vraiment merci mingi papa yango ka muke nazalaki nango na bandolo bana mwana na so na moni mosali moko aza en direct na kobenga parce que trop c'est trop ya mbalo foto lobaka mwa muke foto loba vraiment eza pe kimia te kokisisaka mutu ndengwana mosali na nzamba munene ndengwana tozala na esengo kameme mosali na nzamba munene ndengwana tela mesi eglise munene bino kokoloba kaka mabe na ye siko kanguka ekolo na bango mpe bakotelama mpo baloba na kanguka ke makambo osalaka eza lokuta makambo ezomonanaka na bakongole eza mpe soni bango mpa bayebi koloba ou bien siko mpo ntango efasilita bango kaka mpo balobaka na bango ka mabe ya bato bafandi na bandako na bango babongisi bikuku na bango ale bakomi kofingaka bato eza bien te papa nzambe alimbisa vraiment mais non nzambe mpenza banda kobetaka bango abanda kobeta bango oyo eza mpe malamu te botelama kaka bovandi kofingaka basali na nzambe bino kaka mtu bokende kolukaka mabe na ye azalaka mwasi ya bato azalaka boye bongo soki azalaka mwasi ya bato lisumu nini nzambe alimbisaka te nzambe nani alimbisa ye kaka te so kaka bokende koluka likambo eza nango te mpo boya nango meme soki eza bongo etali bino na nini botika bango babongisa makambo na bango makambo te ayibi mbango ayibi te asali boye asali te eza malamu te papa eza vraiment malamu te. Merci maman toyami pembe mosusu te merci papa. Allo obengi biso atomonani. Allô? Oui, obengi biso atomonani maman tu es en direct. Bonjour. Comment on a l'outil? Comment on a dit?
Maman Lucie, LUDCY. Ok, maman, Matissa moi voyo banase toujours ando. Ozolanda. Loba moi makas, loba. Bonjour papa, bonjour. Nzamba komisama ndenge osala émission en direct. Ngai nandaki kaka nalobaki na bana Nzambe oyo baza vraiment na esprit ya discernement bana Saint Esprit balanda makambo wana te. Parce que bisika bonzambe eza nde place bitumba ezalaka. Nde place batelemaka makasi. Est-ce que bamakambo nyonso oyo paster Bameko ayi kolakisa biso lelo? Toyebaka ngo me toyebaka ndenge nini ya kotelemela yango te. Ya balien, ya banini. Oyo bango bazoleka. Bazoloba. Toujours mutu moko atelemelaka likambo ya bonne semence. Pourquoi vraiment pasteur Charles Bameko asali nini? Na ba couple nyonso ba problème ezalaka. Pourquoi poso bayoki kaka bonne semence à Bostra ale? Balekisa na télévision. Nga na lutenga kaka na bakuku nyonso. Oyo aza vrai abakuku. Oyo ayebi santé. Ayoka te. Il faut alakisa bolingo. Alkei kosambela telemela ba prière wana ede biso mingi. Ngai na koyebi biso famille mombesila tozali 11. Likolo ya Bostra lelo yo nakangi banzela nyonso. Baepe ya liwa nyonso ezongi. Na koma na makasi moko ya kotelemela ba prière likolo ya Bostra. Famille esila. Papa ngana oyiso. Famille esila tous les 2 ans, 6 mois esila. Lelo yo Bostra alakisi ndenge nini ya kovize, ndenge nini ya kotelemela, ndenge nini ya kosambela. Bostra kaboli ba famille te. Bostra za koloma na biso po kabwana avec le mal parce que Nzambe na biso partage la gloire na été. Ndelo papa Charles alobaka. Basika koloba oyo ya lobité. Bao bazola babongo parce que baza attaqué. Bazo ba milimo ya malamu te. Parce que mutu aza na problème te contre Bostra kovanda. Nzambe moko alobi ye moko azali juste et juge. Alobi na biso na Matthieu 7:1. Ne jugez point, ne condamnez point. Mais quand ndenge maman auti oleka liboso wana alobi. Congolais tozokende wapi? Toboma na biso aloke makambi nene. Ezoleka na bamboka na biso na bapole mabe. Batu bazozinda, batu bazokufa, bandako ezokweya. Totikala komona ngo wana. Papa yango ndenge anga naloba. Oyo nyonso ayebi Nzambe a persévérer lisusu. Ndenge Nzambe ayebisa biso. Togarde espoir na Nzambe wana. Oyo aza koutilize Papa Charles Bameko aza ya Nzambe. Nga lelo yo Mungu na koma kobanga ngai na kobengisa mutu mwatana mutu toza komona okomona batu bakoma okima ndaku na ngai likolo ya moto oyo ngai na belela ya pasteur Charles Bameko. Non, batika est tranquille. Toujours mutu moko lobi sundenge na yoka kwana kaka même personne akomi ko attaquer Enis Manyanga salini. Kofinga ye munene Nzambe na ngai ye moko mutu aza sel créateur. Poma okofinga mutu ndenge wana sali eloko te. Poma ba okofinga. Merci. Non. Eza mawa mingi. Merci beaucoup. Je dis ye moko azalaki bote te. Oh lelo ye mutu azotia so ba barrière pour le mal côté la bisote. Aki na bote te. Ba bosali. Basa ba mabe ya balien. Bazola la te moto ya Bostra ezo beta bango. Eko beta bango lisusu. Merci maman. Merci mon papa nanga on a zaki na kolobaka yango wana. Voilà, bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaka nzamba boyo kwaye lisusu na masa zo sala biso zo na biso partout, veuillez partager la vidéo pour s'abonner massivement. On est là, biso to yeko défendre Bostra te mais to yeko défendre Nzambe oyo Charles Bostra Bameko azo salela pe oyo azo tamusa Charles Bostra Bameko. Donc c'est ça quoi. Merci. Na bande bozo da na biso, boza na bino mitema rokita. Il n'y a rien du tout. Nzambe azo confondre ba onyonsto bazo bonisa pasteur Charles Bostra Bameko bazo zala confondu.
Benjambe azo matisa toujours. Oui, allô, Obenbiso à Komonen. Allô papa, merci beaucoup vraiment pour la émission na yo. En tout cas, nzamba zo lokumu eza nzambe ndi akoti openda na motema pona pasi o biso babako kutomoni. Donc akomona mama Thérèse na bengi à partir des États-Unis. OK maman. Yeah. Papa eloko nga na loba na nga na loba boy. En tout cas ba maman mi balenga na yo ki ba intervenir vraiment nzamba pambola bango papa. Pona nini motema oyo nga nazoyeba te mais eloko nga nakoka koloba ezala boye papa Charles Bameko azali papa oyo apesi biso ba lumière ya nzambe tozalaki kosambela na biso neti ngai vraiment nazolobaki nasambela mpenza uta bomwana tobandaki kosambela mais eza na ba difficulté oyo biso tozalaki kopase nango na vie tozoyeba ba source nango te et puis voir même tozoyeba kosambela te papa oyo à partir ya prière na ye na nzambe ndenge atie ye na mutu okokozala na États-Unis okokozala na bandundu okokozala place nyonso oyo ozali okoyoka okosambela soko oza na kondima ozwi lobiko biso oyo tomoni ba preuve ya makambo motema esuki makambo esuki ozolobolobi nzambe na ngai nasambela ndenge nini nasambelaka me ntango okoya kotala navire de guerre okoya koyoka navire de guerre otali vendredi Gabaon donc ozotala babiloko wana ozolanda baécole de délivrance ozozwa lumière mpe ozosambela ozomona changement na vie na yo mwana mobali oyo nayebi te nga pena nzamba limbisa nga nazoloba pe pona kaka pona makambo te mais en tout cas penza kotaka pe ngai te na ba émission na biloko nyonso asalaka na mona yango kaka mutu moko ya koti kaka po ambrier kaka vie ya bato mais soki ngai nazalaki na France nga na ngai na porter plainte na place ya papa Charles mais nzambe alimbisa ye oyo yazosala yebi te soki akobongola motema te afungola motema na ye soki bapesi ye mbongo mpona ahumilie papa na biso oyo biso tozobenga papa oyo biso tozobenga ke nzambe atindeli biso mpona tozwa lumière ye soki azolinga abundisa ye emo eza ebele nzambe arépondre ye soki afungoli motema te eloko na koyebisa biso bakongole tozala motema malamu tolongola motema mabe voire même si mboka na biso eza kobeba ezaka mpo na biso moko o juste tolingaka kaka nini tolingaka kaka nini vraiment papa eloko nalingaki naloba yango wana nazoyebisa bakuku nyonso toza na bonne chemin ndenge eza bonne semence wana eza penda bonne semence biso nyonso mokolo tokozwa opportunité ya koya pe kuna na France to participer tokosala ba témoignage ou bien mokolo papa pe akoya awa akoyoka pe ba témoignage oyo eza awa na kati États-Unis kaka na ba prière oyo tozosala des choses TV soki nini wana soki azoluka baabone po aoluka azwa ba vie na émission po na komba papa me na salite boye aokutana na nzambe oyo tozobondela aokutana na nzambe papa nzambe apambola yo eloko na ngai naloba bakomata bakokita biso toza bakuka toza toujours na poste bakosi baosala eloko biso tokopanzana te bakosi Jésus-Christ de Nazareth babengaka ye magicien babengaki mwana Bezeboul babengaki bakombo nyonso bakokaki kobenga ye leo toza na ye bakabula biso na papa Charles te soki alobi ke azalaki kuna o azalaki na magie o azalaki soki ndenge nini soki eza pe ya solo eza le passé na ye toboya ye te aza komi muta sika tolingi ye na mama mami aza mama ya bana ebele mwasi ya kimia aza na biso libala nini ezanga ba problème ata baza na ba problème bazo taper sujet ke libala ekufi baweleli mboka makabo nini nzamba apambolaka papa wana na lolenge na ye mboka makabo nini papa na ngai limbisa vraiment na mati mwa muke eza motema ezokomata mais en tout cas nzambe tozobondela nga nayebisi nzambe na biso ki mwa mobali makambo alobi nzambe penda kutana na ye parce que ata mutu aza mabe mutu nyonso akomaka biso nyonso oyo est ce que tobotama basantu ye kutu ndenge aza wana nanu en tout cas balobi ye pena na ndenge aza wana vraiment ye pena so bacheke vi na ye pena ye aza en ordre mpona nini koluka kosalir mutu boye
papa na biso aloba te amikitisa na niveau wana te eza na bato mosusu bazoluka mpona bapusana pembeni bakomake ye kutu na ye basaki boye atikela biso ye tozwi en charge me mopanga na nkolo kako tobelelaka ekobeta ye toza kaka kana tv wana ye akopima akonfese yango kana ngai naloba merci papa nzambe apambola yo. Merci beaucoup maman, merci pour votre intervention. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana otoya koloba ke nzamba boyeto voyez les soirs finalement ça zo c'est biso edongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich papa na pu sombote le pasteur Fezamisi à papa moko bien extrêmement bien le pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich en Suisse topé sombote pasteur Feza Missia. Donc, nous avons reconnaissant l'agnon surtout. Donc, merci beaucoup. Voilà, Tozo Koba toujours. Philomène Moukoya, Motema Bivens de Homo, Nzama Loramo, Apamolo, Yebisa, les vieux Bivens de Homo. Donc, 5 minutes déjà, Tozo Zala déjà, na Bruxelles, Babakouk à Bruxelles, Torokota en église. Oh, il y a à Bruxelles, je crois bien que ce qui nous a soumis au tourne à Paris, mais pour la promotion aux amis musiciens chrétiens, pasteurs, aux amis pour sa promotion émission, Benyabiso dès maintenant, tu es bandé à Rossala pour la émission promotion au Benyabiso, toujours à la déjà na Europe, na Paris, na Bruxelles, juste pour une semaine, vite fait, toujours à Rossala, juste pour une semaine, et puis toujours à Kinshasa. Ozana posa déjà une émission au bénéfice que vous allez bien makasi toujours comme déjà na Bruxelles donc mukolo déjà il y a lobby to vous allez wana et que vous allez bien makasi ko benga pour l'émission pour la promotion et que vous allez bien makasi. Merci na bino nyonso bolanda biso veuillez partager la vidéo ba message ezokota est-ce que na otanga ba message nyonso tout botika mosali ya nzambe ya bazambe ya bameko mazo sala ya mingi eza na batémoignage bamessage eza ebele baapel ezokota batémoignage bandeko bazotémoigne na makambo minene oyo nzambe alola azosalela bango. Ok, tolandi mama na biso Marie Samba atili pe message fidèle toujours au poste tolandi ye. Ok, c'est parti. Si frère Nzamba pambola yo surtout mama o makamba lobi Nzamba pambola yo et so na zo touble ba foyer banda kwa bato zaki na kimia okomona ta bato na mibana bango bazo sambela mibali bakomi ba traumatiser mais Nzambe ekambote mama o Nzamba pambola makamba no bato zo landa biso to kolemba te babakoko toza toujours toza komi kitisa na maboko ya Nzambe azo tia banda ko na biso touble likola ko loba ba bêtise na contre musala Nzambe. Un jour, nous allons okutana naye. Merci. Voilà, on est en direct, plus 243 85 28 651 46. Ndeko bazo le blaye baki azo bonisa pasteur Charles te azo bonisa Nzambe ya lola yemboko. Ndeko soko bongoli motema te ndeko komona soki desho denar kalami mite bakolela yo. Mboka ngadata lelo basaka na Nzambe te yebake bitumba nyonso tu Moïse atelemelaki bana Israël abana kubunisa bana Israël te abana kubunisa Nzambe. Apôtre Paul bitumba nyonso tu atelemaki mpona kubunisa badisciple abana kubunisa badisciple te abana kubunisa Nzambe. Et depuis na botama tinde na kokufa natikala jamais komona bitumba oyo ke bazobunisa Nzambe ete Nzambe apola. Bitumba tout Nzambe babomisa Nzambe abima toujours vainqueur. Des choses ceux qui obongoli motema te osengi Nzambe pardon te otubeli mabe na ote kindoki na ote okota na sama bali bakolela okala mingi te. Allô obengi biso wapi komona? Oui, allô, bonjour, frère Alvin. Ezanga, na bengi bino à partir en France. Et nangana loba moi mukie. Allô? Allô, maman, Nazoko, très bien. Aux en direct. Oui, oui, oui.
Oui, ezanga nazolo ba partir à France, naza moko a Baba Cook. Na lingina lobaka na peuple de Dieu. Toyoka bangote baza batu ya balingi ba distraire biso. Kabaon kala mingi te. Donc ba esprit de famille telemi pona ba telema ba longwa te. Ba oyo baza dia na nzela ko longwa na ba prison ba longwa te. Donc eloko mo il faut ba yeba pe ke bossa boyebi ke ezalaka na comptable. Donc mama mia ozwa mbongo ndenge nini oyo parce que na yoki tata moko alobi wana ki ana mbongo mama mia azwaki mbongo ya église ya Belgique eza mbongo na ye mususu eza mbongo ya papa Bameko so ndenge nini déjà un papa Bameko asimba mbongo te trésorerie aza comptable pe aza mbongo ekotaka esimbamaka na maboko ni ya papa Bameko ni ya mama mami donc atika lokuta atika penza lokuta. C'était ça ma contribution. Merci maman. Voilà, les avis sont partagés. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta. Si maintenant toya koloba ke nzamba boto kwa wapi bino nyonso bozola na biso bo s'abonner massivement à la chaîne na biso la voix céleste nzela lola et si na bonzambe ekitana loye mona maloba pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta si maintenant toya koloba ke nzamba boto kwa les sous wapi bo s'abonner veuillez partager cette vidéo, veuillez partager la vidéo. Panza vidéo de partout et vous allez bien makasi. Tozali en direct nzamba lola apamura ba onion tout bazola na biso bazo benga biso bazo soutenir mosali na nzambe ba onion surtout nzambe a fongoli bango déjà mayele mémoire cerveau la kotalisa ke ba onion tout bazo bimisa pasteur Charles Bossa Bameko baza ya yete nzamba yebi bango te e kala minute bazozala frappé bakozwa fimbu ya nzambe balinga te bakotubela pe bakoya kosenga pardon kaka wakala mingi te. Donc c'est ça quoi. Merci na bino nyonso bolandaki biso tokokutana na pokwa tozana directement tout à l'heure là na pokwa tokomera kolobela ba sujet mosusu concernant pasteur na biso Charles Bossa Bameko kolakisa eke ata bango nyonso tu basangani mpona kobundisa oke bazondimela ote biso ba oyo tozali ba oyo totikali tozondimela ke pasteur Charles Bossa Bameko aza na nzambe ya solo mpe nzambe azosalela ye mpe ebele bazobomisa ye bazoluka motu na ye bazoluka kaka ke Charles akweya donc élévation ya pasteur Charles Bossa Bameko ezo déranger bango komona ndenge Charles Bossa Bameko azo évoluer azokende mosika na nzambe ezo déranger bango mais nzambe a confondre bino bino ezala na ba oyo baza na kati ya église ezala ba oyo bazobomisa na kati ya église ezala na mosika ezala na pemeni ezala soki wapi nzambe a confondre bino biso nyonso tu toya kosangana wana na kombo ya nzambe oyo azosalela Charles Bossa Bameko. Donc c'est ça quoi. Nzambe amona bino nzambe apambola bino parce que ba émission nyonso ezosalama wana but na bango eza nini objectif na bango eza nini eza ke Bameko asila Bameko a disparaître Bameko a église ekauka asala yosusu nzambe te objectif na bango yango wana botu na bango très bien ba onion to bazofina Charles Bameko l'homme de Dieu tango ozosala ba émission tango ozofinga tango ozochola tango ozoluka ko obimisa ye mabe objectif na o juste eza nini botu na bango baozanga réponse parce que biso nyonso tout tosalaka makambo nyonso tout tosala avec but moko parce bino botu na bango but ba pasteur baza ebele pourquoi ka tongo midi pourquoi kombo ya Charles Bameko une année ekoleka mbote sans que bosatake na ye bofinga ye 3 mois 2 mois ekoleka mbote sans que bofinga Bameko e bofingaka ye pourquoi nini ya bino azwa mabe nini asala bino
Peu bit na bino o ke nyonso tu bosala wana contre ye ezalaka nini. Boyoka bango baya koyebisa biso ke eloko ba émission nyonso tu bafingaka batiolaka bakritika babebisa image ya Pasteur Charles. Bit nango ezalani botuna bango baya koloba wana ba émission nyonso tu bazosala. Pourquoi ka Pasteur Charles Bosra Bameko? On se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Rien que la vérité bonzela lola. Auto sala du sous concernant makambo ezolekana. Peut qu'on dévoiler, qu'on dénoncer plan oyo basali complot mo basali contre Bostra. Penza ma confondre bango. L'homme de Mopanga nzama lola mona yo B52 nzama lola mona yo. Tozo soutenir yo, tozana yo, tozo ndimela nzambe. Oyo zo salela parce que tozo mona bilembo nzama zo sala na nzela na yo. Nzambe wana pourquoi tokondimela ete. Nzama bakisolo bambola. Osana une longue vie, osala rassasier de tes jours ici-bas comme David, tozana na posa na yo, koba toujours nzama zalana o, nzama batela yo. Ba makambo nyonso tu o ke komela Pasteur Bosra na o peke ezo komela e Pasteur Charles Bosra Bameko sokaza na nzambe ya solo te de Aero Bosra boyoka ke AVC betaye. Boyoka ke Bosra kota ndako akota hôpital ministère ekangama to Bosra kufa to Bosra kota mbeto ya hôpital. Net ke azana nzambe yango ndazo surmonter nyonso to eyele butu moyo bino ba obozo tchaye mal à l'aise bozo bundisa ye. Allez-y comprendre que azana nzambe. Parce que ba makambo nyonso tu ekomela Pasteur Charles Bosra Bameko na oyo zo continuer ko komela ya ceux qui Pasteur Charles Bameko Bosra Bameko Charles azana nzambe te oyo pasteur AVC beta déjà depuis kala akomaka boy to église kauka to Bosra kota ndaku tinenka za makasi. Bozo finga, bozo chola, bozo nyokula ye, bozo sambusa ye, bozo bebisa image na ye. L'homme déjà occupé te à l'équipe, azote ngouya onction wapi. Bozo finga mais nzamba zo memena na ba dimension mosusu. Un homme qui parle, oya zoloba de la part de l'Éternel totali boto fonto tikali bouche be munoko polele tolobi non. Car nzambe na ako salamaka maboy. Lilobo ezobima na puissance. Lilobo ezobima na onction. Lilobo lorsque azoteya nenga teya biso na Kinshasa ba chair de poule mata biso. Azoteya bandeko bazolela bandimi bazolela bazokweya bazozo ba délivrance. Et dans la témoignage moko ya mama mo na zwakawa. O na yamiye mama témoigner pour na mwana na ye. Mwana bakangi ye déjà na cancer. Batamo na ba hôpital bakangi na cancer. Mais maman ekolo baketo suki na dépassé mi na komi na suka. Pasteur Charles Azakuna kene na séminaire. Et lorsque maman bakangaki na cancer, anyati makolo na ye na église la bonne semence à Kinshasa. Papa azote a comprendre papa pousse un peu menya a tcheye loboko. Et maman akei ba douleur o ya lala na pou na butu mo bien ba douleur wana ezali susute. Et maman zonga na hôpital bo docteur ayebise na moni cancer te ni moi. Sko ndeko cancer e bomaka. Oyo soki sa ba minganga kisi mo ekokate. Mais mamoyo amoni loboko na nzela ya nzambe ya Bosra. Oya koyebise ke Bosra za na nzambe te. Mais faut zala malade, faut zala liboma. Merci na bandeko nyonso to bazobenga biso. Merci na collègue Zawa komi Shalom frère Alvin. Ngana lingi mbala oyo to sambe la nzambe ndenge Bible elobi ne laisse pas vivre les sorciers en tout nzambe akotisa bango bandako vraiment papa Alvin Bosa Azaya nzambe il faut les suivre ces gens-là salissent les serviteurs du Dieu très haut. Donc ba message Jésus béni. Est-ce que vous avez retrouvé vos vidéos à témoignage? Parce que le témoignage veut dire, les gens de mobile mobo à Kotandako, au Bakangaye na Sida, de mobile wa mindele ne ba monae,
Mais Nanzela ya boss kabameko nzambe asali décidé longo nzoto boyebi combien décidé kotisa bandeko na sa mabele décidé longo nzoto kei pongo ya koyebisa mwana mobali oyo ke boss aza na nzambe te mais akomona oke oza malade oza ndoki ya vie na ye ou comment eza na batémoignage boke na chaîne na biso bokomona bandeko bamona bamiracle bamaladi incurable elongwa banzoto batatola nzambe apo oya koyebisa eke bosi aza na nzambe te akondimela yo akomona yo ndoki akomona oke satana nde atindi oke oya kozongisela yesu maladi wana batémoignage eza mingi je crois meke na bapo na kotiela bino batémoignage ya bandeko bamona loboko nsima ya priere ya bosra bamiko nzambe amona bino nzambe apambola bino baapele ezokota moyena ya malisusu eza te tosali déjà ba 1 heure du temps soki 2 heures du temps je crois meke tokokutana bapoka bosabone massivement na chaîne ya biso bopartager vidéo. On se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission Nzela ya Lola. Esika bonzambe ekitaka na loyembo na maloba pe na misala bonzambe na bonzambe Lola ezofuta nsima na nto ya koloba ke nzamba boto paye lisusu wapi na maso azosalela biso to prier pour na papa na biso totika papa na biso na baprière totika papa na biso na baprière na ba moment azoleka na to soutenir ye na prière nzamba abatelela biso papa nzamba asungela biso papa nzamba azala toujours adémérer toujours na papa ekozala bien makasi donc nzamba akonfondre bango na baoyo nyonso to bazoya komonisa papa baoyo nyonso to batelemi mpona koluka shiti ya papa mpona koluka malheur ya papa nzamba akonfondre bango baoyo nyonso to bazotia papa mal à l'aise mpona ke papa atravaille bien te mpona nzambe nzambe afrape bango ezala banani nzambe afrape bango nzambe abimisa bango na mposa. Non, c'est ça. Papa aza na mosala monene ya kosala toza na posa ke papa azala bien toza na posa ke papa moral na ye ezala bien toza na posa ke papa azala à l'aise quoi yo ozokosela papa bamakambo balokuta banini kotia père mal à l'aise nzambe ya Lola kosacharge na bino olinga te nzambe asokipe na bino po osambwaka na mingi te nzambe akosambwisa bino soki ozolinga kaka kobanga nzambe te soki ozondimela kaka nzambe te zela mokolo bakokanga na cancer bakokanga na maladie mo incurable na mbeto ya hôpital nde okondimela ke nzambe ke ya solo nzambe asala ya solo nzambe asungaka ya solo nzambe apambolaka. Là je vous dis ce qui est vrai je vous dis ce qui est vrai nzambe ya bosra azosala nzambe ya bosra azopambola nzambe ya bosra azobikisa nzambe ya bosra azobalisa nzambe ya bosra azopesa solution nzambe ya bosra azodélivrer nzambe ya bosra azosekisa azosunga bandeko na kini bamoni loboko ya nzambe bandeko na kini batatoli monene ya nzambe papa après avoir kobeni biso na Kinshasa non nayebisaki yango kutu papa non nayoka koteya mais cette fois-ci nzambe amemi yo na badimension mosusu papa ozozala na nzambe nzambe azomatisa yo kaka na niveau parole oyo toyoki toteyami na Kinshasa non jamais nakutana na mosala na nzambe moko ateya neti l'homme de Dieu pasteur Charles Bosra Bameko tolandi esprit ya mateya ya Kinshasa et on se retrouve tout juste après bino ba oyo bozala na Kinshasa boyebi ndenge nzambe autilize moto na nzambe na Kinshasa nakotiela bino batémoignage donc bitumba kaka na bitumba quoi bitumba après avoir kosala mosala monene na Afrique du Sud
après avoir koya kosala mosala monene papa apemi ata te na Kinshasa. Après avoir koya kosala mosala monene azongi kuna na poto akei na Lyon. Un homme de Dieu qui ne se repose jamais, en tout moment en mouvement pour nous conseiller dans Nzambe. En tout moment zawana tongo midi pourquoi ya pe maraté pour nous conseiller dans Nzambe. Pour nous conseiller dans Nzamba lola. Azo pe matazo se privé na nyon surtout. Et yo ya kote moya kobunisa ye. Mais Nzamba lola ko s'en charger na yo. Mais Nzamba lola ko sukisa yo. Menzama lola kosambwisa yo, menzama lola akosunga ondeko. Soko olingi kobangaka Nzambe te, zela jour ezali Nzambe akobangisa yo. Soko olingi kobanga Nzambe te, jour ezali Nzambe lola akobangisa yo. Yo koba na oka, kobaka na kobunisa mosala na Nzambe. Nzambe akosukisa yo kala mingi te. Nzambe akosambwisa yo kala mingi te, c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Merci. Na bino nyonso to Nzambe abatelela biso papa, Nzambe azala na papa. Nzambe asunga ye, Nzambe alendisa ye, Nzambe abatelela biso papa, apesa ye kimia. Donc à confondre banguna na ye. Donc c'est ça quoi. Merci. Na bino nyonso to bozola na biso, to la nano extrait. Ya bonzambo papa memela biso na Kinshasa pe peuple mobima ya Kinshasa bazalaki beni. Lelo na soki na makolo na Nzambe naye koyebisa Nzambe natamboli mingi me nazwi eloko te naye kozonga na bandeli na yo Nzambe yo. Franchement cet homme parle bien. B52, la bouche autorisée de l'Éternel, l'homme de Mopanga, pasteur Charles Bosrabameko. On suit ça et on se retrouve toujours ça. Merci Bonzambe na Bonzambe Lola Esofuta. Si maintenant tu as pour le Nzama Boto Koye. Merci à vous tous qui étaient connectés au Kebulanda Kibiso. On se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Nzela ya Lola Esika Bonzambe et qui parle dans le Yémona Maloba Penamisala. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto. Voyez, veuillez partager la vidéo. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abisso La Voix Céleste. Quota s'abonner peut activer cloche ya notification que vous allez bien ma case. Partagez cette vidéo dans les réseaux sociaux, tout partageant na TikTok, na Twitter, na Instagram, na page, na Facebook, na story, na statut. Na ba Viber message ya tinela ba ami connaissance na ba proche ba ninga ba ndeko ba camarade pe ba famille baza connecter na chaîne na biso panza na ba Facebook na ba WhatsApp na ba groupe et kozala bien makasi restez connectés. Merci na bande de tout basunga biso. Merci na pasteur Feza Misi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Merci na Philo Mukwaya Motema ya Bivens Domo depuis Londres. Merci na maman Gisèle Lokelo Motema papa Emmanuel na Boston. Merci na ma petite sœur Sarah Yoka Motema ya papa Cédric Lolendo depuis Canada. Merci na Binonion Soto. Merci na Binonion Soto. Merci na Binonion Soto. Motema papa Cédric Lolendo depuis Canada. Merci na Binonion Soto. Na Binonion Soto Bozola na biso. Merci na Ariel depuis la France. Nzambe Amonao. Nous sommes en direct depuis Kinshasa na chaîne Abisso. Alvin B et na chaîne Abisso La Voix Céleste. Pour la binonion tout besoin dans la biso, priez pour les serviteurs de l'Éternel, vous priez pour la pasteur Fezami, pour la pasteur Nabiso Charles Bosrabameko, comme il y a Fezami si à Ekotinga Makas, Nzama la pasteur Fezami si à depuis Zurich, Philom Kwa Motema Bivens de Homo, Maman Gisèle Luque Motema Papa Emmanuel de Boston, Maman Cécile Chika Motema Papa Limaya na Ottawa, Sarah Yoka Motema Papa Cédric Loleno depuis Canada. Merci Nabino surtout. Bolandi Bisso, on se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Rien que la vérité, Nzela Yalola. C'est parti.
ayoka côté ya mais cette fois-ci nzambe amemi yo na badimension mosusu papa ozozala na nzambe nzambe azomatisa yo kaka na niveau parole oyo toyoki toteyami na Kinshasa non jamais nakutana na mosala na nzambe moko ateya neti l'homme de Dieu pasteur Charles Bosra Bameko tolandi esprit ya mateya ya Kinshasa et on se retrouve tout juste après bino ba oyo bozala na Kinshasa boyebi ndenge nzambe autilize moto na nzambe na Kinshasa nakotiela bino batémoignage donc bitumba kaka na bitumba kwa bitumba na bitumba après avoir kosala mosala monene na Afrique du Sud après avoir koya kosala mosala monene papa apemi ata te na Kinshasa après avoir koya kosala mosala monene azongi kuna na poto akei na Lyon. Un homme de Dieu qui ne se repose jamais, en tout moment, en mouvement pour nous conseiller dans Nzambe. En tout moment, Zawana Tongo midi pourquoi il y a peu maraté pour nous conseiller dans Nzambe. Pour nous conseiller dans Nzamba Lola. Azo pe matazo se privé na nyon surtout. Et yo ya côté mo ya kobunisa ye. Mais Nzamba Lola ko s'en charger na yo. Mais Nzamba Lola ko soukisa yo. Menzama lola kosambwisa yo menzama lola akosunga yo ndeko soki olingi kobangaka nzambe te zela jour ezali nzambe akobangisa yo soki olingi kobanga nzambe te jour ezali nzambe alola akobangisa yo yo koba na yo kaka kobaka na kobundisa mosala na nzambe nzambe akosukisa yo kala mingi te nzambe akosambwisa yo kala mingi te c'est pas pour longtemps c'est pas pour longtemps merci na bino nyonso to nzambe abatelela biso papa nzambe azala na papa nzambe asunga ye nzambe alendisa ye nzambe abatelela biso papa apesa ye kimia donc akonfondre banguna na ye donc c'est ça quoi merci na bino nyonso to bozola na biso tolandi nano extrait ya bonzambo papa memelaki biso na Kinshasa pe peuple mobima ya Kinshasa bazalaki beni lelo nazoki na makolo na nzambe naye koyebisa nzambe natamboli mingi me nazwi eloko te naye kozonga na bandeli na yo nzambe yo. Franchement cet homme parle bien. B52 la bouche autorisée de l'Éternel, l'homme de Mopanga, pasteur Charles Bosra Bameko. On suit ça et on se retrouve toujours ça. Merci Bonzambe na Bonzambe Lola Esofuta. Si maintenant tu as colobaké Nzama Boto Koye. De ce soir, merci à vous tous qui étaient connectés au Kebolanda Kibiso. On se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Nzela ya Lola Esika Bonzambe et Kitarana Loye Mounamoro Pena Misala. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto. Voyez le soir, veuillez partager la vidéo. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abso La Voix Céleste. Quota s'abonner peut activer cloche ya notification que vous allez bien marquer. Partagez cette vidéo dans les réseaux sociaux, tout partageant na TikTok, na Twitter, na Instagram, na page, na Facebook, na story, na stati. Na ba vibe message ya tinela ba ami connaissance na ba proche ba ninga ba ndeko ba camarade pe ba famille baza connecter na chaîne na biso panzango na ba Facebook na ba WhatsApp na ba groupe et kozala bien makasi restez connectés merci na bande réunion tout basunga biso merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Eric et merci na Philo Mukwaya motema ya Bivens Domo depuis Londres merci na maman Gisèle Lokelo motema papa Emmanuel na Boston merci na ma petite sœur Sarah Yoka motema ya papa Cédric
Lolendo depuis Canada. Merci Nabinonyon Soto. Merci Nabinonyon Soto. Merci Nabinonyon Soto. Motema Papa Cédric Lolendo depuis Canada. Merci Nabinonyon Soto. Nabinonyon Soto Bozola Nabiso. Merci na Ariel depuis la France. Nzambe Amonao. Nous sommes en direct depuis Kinshasa, na chaîne Nabiso. Alvin B. Et na chaîne Nabiso La Voix Céleste. Pour Nabino Nyonsto Bozola Nabiso, priez pour les serviteurs de l'Éternel, pour prier pour notre pasteur Fezami, pour notre pasteur Nabiso Charles Bosrabameko, comme il y a des amis ici à Ekotinga Makas, nous avons le pasteur Fezami ici depuis Zurich, Philo Moukoya Motema Bivens de Homo, Maman Gisèle Luque Motema Papa Emmanuel Bostrom, Maman Maman Cécile Chika Motema Papa Limaya na Ottawa, Sarah Yoka Motema Papa Cédric Loleno depuis Canada. Merci Nabino Nyon surtout. Bolandi Bisso, on se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Rien que la vérité, Nzela Yalola. C'est parti.